début tournoi jusqu'à la yo fin. et bandit de début jusqu'à la fin. Mais final est bétamité. Voilà. Il y a Paulo Tudilo et bandit de début jusqu'à la fin. Final est bétamité. Va remettre bateau enveloppe. Au moins on dit ne sont pas yo. Bon ils sont pas matés. Bon yo tenir cette question. Vous m'en donner répondre. Bon côté. Parce qu'il y a le vie quoi. Je congolais ça na ba yuma ba ebele. Je congolais ba yuma ba tale belé na congolais. Voilà ouais. Na congolais. Ba yuma ba belé na congolais wana. Na congolais. Oui. Ba yuma ba belé na congolais. Bon mutu musozo kota ba mu o ya yebité. Yuma. Baso ba gi ya so gi kalombo jeune mo boy. Ba olo bakana ba congolais kuna. Jeune wana zo geye. To benga ye aya to solo la pour to pesa espace parce que mutu loko gi kalombo. Mutu loko la so gi nani junior automatique ba kena benga gi jise pour apesa un espace. Baza banani pour que pesa mutu loko jise dar espace. Baza batu mais na ba niveau biso to wana ngona bango neti nga niveau ngana nango na bango c'est différent papa quand c'est les 10. Masola balabale yoga ke obeta na lisolo okopesa premier 1 million de kwanza. Voilà. Mosilo tege yo moko na ngoto 1 million de kwanza yo kango kana sawa. Ozaka no kana 300,000. Na masola balabala faux. Faux et archi faux. To yo kana na bango 1 million de kwanza. Par rapport ya ba poyo auto zaka na bango ba patrocinador. Le roi va patrocinador va réagir ça qui voilà non le bâté là on solo là na tournoi tournoi monte beta wana no ça va plein les gars tournoi mon côté banda ko beta mana congolais ça no ça va plein le roi va tournoi na ngai j'ai des images les images parlent tournoi juste là na congolais ça la plein on a ba gazo za wana na massa na ngai mais très ba junior automatique ba massa ba junior automatique na ba ya msugu na yebi bango te so banani kuna banani junior automatique oui obenge très pas très bango nyoto na mtano ba n'importe quoi ba okende pas Paulo Tudilo ba oh jisa lobi boy jisa sali boy pour ka vie ai na ngai via mon petit na yema be mais na pena frère na ngamo be massa na ngai depuis kala puis amokoko gazoza je les salue de loin malgré alane yuma ayebi na yema monde tam malgré alane yuma azan esprit qui mobilisité te massa na pia mokoko gazoza massa na yo bon premièrement Paulo Tudilo ce n'est que normal à réussir non et non seulement aigle azana grand parmi les grands na mboka azali et puis en plus il y a parti à monene ya un peu là organisation malamu kolega yo organisation malamu to boité kasi un peu la paix oui c'était bien organisé organisation malamu puisque vous c'était bien organisé c'était bien organisé par rapport ba local et puis ben pas la minene puis c'est que normal à réussir il faut faire la publicité au fait ba bella au fait ba kasi yango au moins David Wembe bate belé basala ba show wana baza ebelé basala ba show baza ba producteur te baza ba organisateur ya ba festa ya ba activité ba producteur te o kota na rando na bango point nga o ta rando na mutu te bango ne ba luka ko kota ebelé ba luka ko kota rando na nga ko ta rando na ba oneni nga da producteur na bureau pe na document ko ngai na bango na ko ta rando na munini bango ba beta ba wela piscine na ya palanka oui, la muta banda idéologie ya piscine c'est moi. Muta sala combo ya piscine VIP du parent nga. Ngam na beta batu nyo tout parce que ba ya wana muta mema ba ngai. Ba petit wana ba petit rani, ba petit lutona dio ngam na beta bango wana. Masola balabala yebi batu basala des autres po yo zala na mbongo te. O liende batu mbongo. To yende ko to luka de mbongo na tournoi wana. Te ngabu so babila luka mbongo na tournoi wana se ba yebi ngate. Po nga sala kopa ba million. Ngaza Michel Oté na congolais te na congolais na batambongo ba ali batalar ba ali mais ba piaker ba Michel ba bazebele bato ba na niveau na ngati ba tale belé mais ba tout presque nyon tout ba sala ba chola ko na piscine dans un homme d'Arankin te ngana nga muta Arankin te ba luka libanga ba boka na mbumetela ba luka ko sala comparaison na ngati ko na kima ngoponga na arranger na bango te baluka ko kim ko lukelanga ba problème ngala na arranger na bango te ngala arranger ba nani ngala arranger ba impresario ya batamboko parce que c'est rare na communauté na biso congolais o alobaka lingala
azala un artiste azala na bureau na référence et puis na ville babi que bureau na yango wana donc cela veut dire il y a du sérieux moni donc au foot déjà bureau ya boya munene boya place mo bo donc cela veut dire bango bayebi que sopanga bon eza bongo o bango eza réalité na beta maboko o beta pas tout maboko oui oh c'est mon vieux na nga ya kati ya mango belé même automatique n'a pas tout dit le bazé lo te ba porta ni un plus na tout dit le 20 touche c'est que staff na yo ezaki bien te donc ala na staff na nga ya bien mais mutu moko nde na bakisaki na kati ya staff na nga yende mutu ayelenga lokola mpoka gazoza wana voilà aza mpoka malgré ça mais tournoi na nga ekomaki tina finale mpona ese bango ekokoma tina finale na masola balabala bayebi ke tournoi JC ekoma tina finalité kisoko mukatrika ozotanga komonena eza groupe ya bato ebele basala baorganisation bato balinganga te baza ebele nga batraître naobi batraître baza ebele bagénie automatique wana bagazoza bafrère tozaka na bango toseka na bango ce sont des traîtres ozo comprendre mutu azwa makambo même ya pale na ngai nde na baproblème na mwasi na ngai na mama bana nga ake kokotisa ngo na makambo ya tournoi onga okimaka nakitiki nakekima combien onga na okima baemprese alokwa bagroupe chalina emprese alokwa bacobel eyekotisa ba 15 millions na compte nanga ba 20 millions ba 25 millions naokima na mbongo bato te mpona osomba bapeinture kofuta bapeintre naokima nango te naokima na soki 1 million de kwanta okopena kwa Paulo Tudilu obi okopena kwa Paulo Tudilu bon nga pena kokopie Paulo Tudilu na mambo ebele on a copiera ye oui aza pena idole nanga donc c'est quelqu'un o nga na luka ko imiter ko mambo sala resepelisa nga jiseda ndoza boy ozobule so beta so tourna mususu te bon nga bana beta tourna mususu na beta tourna bona beta tourna te tourna beta te moi finale ya tourna jiseda na beta matin na beta matin il faut beta ma oh yo éviter tournoi jiseda na finale beta matin finale beta ma même bon on lia déjà oh. Merci beaucoup amis fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino Bolingara Ming et donc on est sur www.idéologie TV avec David Wembe Nazo Pesa Makambuka Randengen Zalara. Pour nous Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola et c'est un David Wembe la Sarabino, on a bête la Rabino wa Masola, on n'est ni les kaka. Oya Yibaki, Oya Salaki Boye, Oya Salaki tournoi à Liagi Mbongwa Batu. Ma vérité n'a se bimara pas David Wembe, Masola Balabala. Masola balabala par rapport na zabongo na graphique à JCDAR. Donc PDG JCDAR, azalaka PDG. Donc na zabongo pa JCDAR pour nini masola balabala eza pa JCDAR. Boyebi marambo o esalamagi na tournoi au JCDAR à salaki na congolaise. Tournoi ne tekala ko silate. Ba détail nuance o boloba pour na JCDAR. Soka yiba mbongo. Soka lia bambongo abatu. Ni ne se passe ça pour Paulo Tudilu a botola ye cop. Je sais dara yebaki marambango to yebaki te ba détail na nyoso bana Luanda bana congolaise. L'équipe tout pour commissariat na JCDA lelo ba vérité nezo bima. Donc na masola balabala na yami bongo JCDA to sola na JCDA à long et à large. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup na baba nyoso balingaka David Wembe. Bozala na David Wembe rosala bien. Paulo dos Santos les guerriers. Mutema malamu kotara na masola balabala mobossa moi Cherimumba arme lourd kotara na masola balabala rosala bien pourquoi pas na piler le top déj. Koko malega prêtre mikolo boza bongo piler le top déj Koko malega prêtre bozala na David Wembe e kosala bien. J'ai honneur Wembe la bino JCDAR to sola na JCDAR décor. Te yobo za number 1 na kopo ya ouais wana ba yebi ba maison graphique JCDAR charge à Luanda masola balabala le reçu Nazali ouais je suis là non répondre bonne santé mon frère très bien Dieu fait grâce ça va surprise na kati ya maison na yo donc ça rappelle na référence JCDAR ouais ça linga bien donc on va na raboyer babengi nga pété mbala moko masola balabala et côté lio donc
Là, surpris, mais quelque part, donc, ça lit bien, quoi. Non, tellement, tu vas trop pour yo. Donc, ma sola, na Luanda, tu l'as dit. C'est qu'il y a une apercité, il y a une seule surprise. Mais tout le monde est bureau, ma remise au PPL. Ah, la vie de maintenant, impressionnant. Donc, dans le contrat, vieux, Tangara wana, Serge Tata Kibokolo, vieux, wana, Manu Louvaka, Intel. Tangara JC Dar, biso tout, impresario, Namboka. Ouais. JC Dar, boulot dans les autres qui n'ont pas. Et boulot pena côté on a Nzamba déjà oui. Donc boulot pena PPL. Donc ta référence aux Aranangona Mayanga quoi. Quand pour premier de gauche, on a un boulevard de Amunene donc rue directe de l'aéroport. Dans la cidade donc boulot ils ont les gars PPL au Saranako. Tout le monde a activité tout le monde a bloqué belé. Là on a tombe quand on bêta non moins explication à JC Dar. Expliquez nous pas. JC Dar au Salarani. Bon, JC Dar c'est un artiste peintre et graphiste. Je suis licencié en CV, Académie des Beaux-Arts. Panabosa, Junior, mais pour toi la masse en angaï. Donc, Moussala na salara, il y a un chiki on a tangi. Voilà, donc on a exécuté on a ébi quoi. Donc on a té gagné maël na ngai. Donc, le service de prestataire, il y a on a quoi. Ça la impression, il y a polo, il y a Lacoste, l'impression, il y a bâche, l'impression digitale. Convite, donc invitation, il y a casamento, donc Karimbu professionnel, donc caché, professionnel na hora, Kopo, Sani, donc ça réclame lumineuse, donc enseigne lumineuse en français, voilà. Biso en portugais, réclame lumineuse. Donc service tout ça là. À part ça, tout ça là, dessin, palais, staff, peinture, palais, décoration, palais, palais, mouvancier, palais général de Morobo, donc nous avons une décoration intérieure, donc cop na biso yango. JC Dar Alain ya bato ya bashungo. Batamanga la pe ba contactaka yo na musala nyonso oyo le goza bato na capacité au salamo. Bon, moni nakoloba la plupart ya batamanga la oyo bazana Angola mobimba tina ba province ba prêtre pour ne pas citer leur nom basé belé au ba contactanga par rapport à service na sala. Parce que c'est rare na communauté na biso congolais ou alobaka lingala azala un artiste azana bureau na référence et puis na ville ba babi ke bureau na yangwana donc cela veut dire il y a du sérieux moni donc au foot déjà bureau ya boya munene boya place mo donc cela veut dire ba mbongo wana bango ba futaka ne e facilitaka ngai nazala pe bien organisé nazala pe na ba travailleurs nazala pe na bureau au foot avant un peu. Ouais, je le paye très bien donc bazanga route salaire le bon la vérité, le bon vérité. Ngai à part nanu marambo ko futa na bateau basalaka par mois. J'ai plus de 50 artistes dessinateurs au ngai na dirigeant parce que empresa na entreprise na et ça la publicité il y a ba entreprise. Donc on a ba dessiner ba Leti Kobel, moi ba dessiner ba Agua Orion, Dazo Zip, ba Bloc Chalina, ba Pepsoda ba dessiner ba mi publicité na empresa na ngam ça là. Donc on a contrat na ngai. Donc on a vraiment donc je suis vraiment un artiste et plus responsable. Vous avez dans le bureau David Ewembe. C'est pas donné à tout le monde quoi. Donc quand on a asunto JC Dar to fandi kaka boye na Luanda JC Dar ozwa ki idée au sala magamba tournant o bena masola balabala esengi eluka yo eza solo ya tournant. Ouais. Bandele sono ne bandeli. Idée na non e bandele non ndeli. Bon, idée on a premièrement, je suis ancien joueur, donc on a fait bêta balé. D'ailleurs, on a un Njili à Tongo, on a sur la balle na RDC, c'est biso non ban Njili. On a fait la communauté na biso, association des anciens footballeurs njilois. Donc je joue tout ya munene oh yebi ba sala exploit na Congo. Tous en a bango wana. Donc et ça m'a na sala depuis la RDC. Donc na à part nous organiser tournoi na congolais. Pour na congolais c'est la première fois que na tourner na sala tournoi pour nous. Mais on organise d'abord match à la commune. On a JC Dar, on a Mbongo, on a Angers, on a une sélection Njili contre Matete, on a loué piscine, on a lié, on a Meli, on a Mbongo, on a ils ont marqué une époque qui n'a quoi. Donc ils ont marqué une époque n'a pour na sala pe marambo ba vient na biso musuku ba sala na ba o ba sala te ngape na sala ngoko. Ouais après tant idée na côté ngala wana betsa d'abord match wana na boulette et na zu idée na sala tournoi na tournoi c'était prévu et banda ezala engebeta wana na polyvalente ya Palanka. Ouais, ezala ki engebeta wana polyvalente ya Palanka. Mais ngesi le landé na terrain congolais pour moi yebika match ezala blo moi attention. Eko na ngoza ngo loisir. Mais il arrivera un moment où boye
bato mito ekoma moi boyebi kaka football eza un peu bizarre donc on a jugé bon demi-finale na finale ebetama na terrain ya Congolais mais na pe na frère nanga mo be massa nanga depuis kala puis Mokoko Gazoza je le salue de loin malgré Alane Yuma ayebi na yema monde malgré Alane Yuma Alane esprit ya ki mobilicité te massa nanga puis Mokoko Gazoza massa na yo et bon moni elo ya sala wana ti moni ba tourner kota mbilinga po ani parce que za na mutu mo za ida na kati ala massa nanga ya mama mususu mais tant on a mboate impana sa elo nanga na betele pe lisolo te ya tozwa ngo to ya na kana Congolaise et bande na Congolaise et si la pe na Congolaise ngape na aider na collaboration na za na travailler na yo en collaboration so yo to travailler na mwana mai na yo massa yana isabi yo batamangala biso to lingani te yo massa na ngai mwana mai na nga oye na kata organisation pour porter un plus o yaksi ngape te équipe boye bazaka bien ba komisaka tala boto sala na yo moko lisusu komi kozwa masolo ya kati ya organisation au moment bisango libanda donc pour décourager les équipes on va jeune ou responsable à ça mwana te c'est que staff na yo ezaki bien te donc ala ina na staff na nga ya bien mais mutu moko nde na bakisaki na kati ya staff na nga yene mutayele nga lokola mpoka Gazoza wana voilà azam mpoka malgré ça mais tournoi na ngai komaki tina finale pour essayer bango et kokoma tina finale na masola balabala ba ebi ke tournoi JC et koma tina finalité te wana aussi mauvaise information finale et betamaki te mais to komaki jusqu'à les mêmes jours ya finale ouais tu comprends oui. Comme les mêmes jours de finale na ba médaille tout na somba na coupe na somba ele wana ba ba mona ngo oui ba tout ba mona so tuni bango ba hebisa o ko ino aste ba hebi ozala wana ngana zala wana na terrain na zala wana ngana ya avant na ya 14h 10 minutes on comprend na ya na koma wana 14h 10 minutes pona zaidi na tongo na longoli babashi wana o ezaki wana ya kombo ya vie na biso tout dit le 20 touche babashi na wana ezaki wana na longoli yango po wana ezaki production na ngai za production na été donc ngape na louaki salle na louaki stade donc na fona sala makambo o eza et concerné maison ya production na ngai donc jamais na ko sala maison de production ya JC mais na teba biloko peut-être ya tout dit le 20 touche donc na ko sala ngote donc j'étais obligé ya ko longola ngo donc na longola ki ngo les mêmes jours na tongo après na pokwa na ye batu baso mpe ba bien na bango na sali organisation na normal sécurisme policial les to bana portugais donc on a organisé tournoi on a un présent on a tous les documents complets on a mutu moto fiscal police économie ya tchap patine on est là zoaté pour un document tout complet donc on a ça la organisation la police est alertée la police est yaka comme intervention match ligne banda donc on a surpris match ligne banda et comme oh avant match ba jouer ba continuer terrain ba réchauffer coupe on a tché ba médaille on a likola mesa tous les deux équipes nzokate tous les deux équipes diabo et uta côté moko pour lukaka ko combattre makambo ya JCDR final na yekaka ebeta mate pour ba faire chier ngai donc ba sala eloko moko pour ba kitisa ngai ba debi sa réputation na ngai ba très ba ebele mutali boso na ba Gazoza wana na massa na ngai mais très ba junior automatique ba massa mo ba junior automatique na ba ya msuku na yebi bango te so banani kuna banani automatique oui obenge très oh pas très bango nyoto na mutano ba n'importe quoi ba ok n'est pas Paolo Tudil ba oh jisa lobi boy jisa sali boy pour ravier ai na ngai via mon appétit na yema be on comprend on vient dans la coutu akati babashi na biso alongoli babashi na biso tout dit le 28 papa ngai naza JCDR production naza Paolo tout naza tout dit le 28 jeté tout dit le 28 eza na bureau na ngo pesa maison ya production ya mutu mususu eza vient na ngai rapide vient na ngai ozo comprendre mais na ba boulot toza ba confrère voilà mais il y a un producteur on appelle un producteur il y a ça la production on appelle ça la production il y a une empresa na ye on appelle une empresa na comment ça fait-il moi j'ai étudié na sali marketing j'ai fait la communication visuelle je suis artiste peintre graphiste donc na yebi qu'est-ce que publicité na yebi donc je connais très bien qu'est-ce que la publicité les mêmes jours yo tsaka au bêta final pour remettre bateau bambongo na bango makambo bango nyonso et ça peut les jours oyo todu les 20 touche aka ko tsaba biloko na ye ya mona nem de créer problème ou comment c'est bon obi que otuni bena vraie question vraiment faut que côté éclaircir bateau todu les 20 touche azaki na projet na ye todu les 20 même Paolo Tudil c'est mon vieux azalaki na idée té au sala tournoi
bato bamemela ye projet wana eza bajeune wana banani yango banani badeyambila kana bakasenda na bosi kombona no totanga kombona kamita junior soko automatique voilà junior automatique na ya moboye soki gika lombo na yebi pété na koyeba ye kaka parfaire makambo bakombo kaka ya bato ya bacongolais parce que moi je travaille pas na congolais vous comprenez donc bazwa projet bakenda nango po ani po amoni tournoi ya JC epesi makambo en plaire mwana maya okena kombo selon oza la claire ngolo bagay batu wana otangi bakombo wana junior ayibaki projet na yo bake pesa ngo patuli le 20 touche oui bazoi eza bayoka eza ngai ya ngai bandaki avant bango makambo lo ba vérité nalobi ngai ya ngam te banda liboso nga vie Paolo Tudilu c'est mon vieux abenga na téléphone petit na ngai nga pe nazaki na projet ya kosala tournoi mais namoni ya yo logo ebandi yo da petit na nga en tout cas coup de chapeau na yokaki masolo na yo kende bien en tout cas félicitations aux soda na yebi ke e osimba wana appel ya Paolo Tudilu mtabenga nga devant Dieu so na kosi nzamba pinir nga ata journal na mona viens na nga Paolo Tudilu le sénateur mtabenga nga na téléphone petit na nga na besoin nazaki na posa na organiser pe tournoi na nga mais namoni déjà yo otie déjà tournoi na yo en marche namoni pe e ça en plaire en tout cas ba félicitations coup de chapeau na yebi ke oza petit na ngoza soda maram na yo e osa nini e ko simba mais ngapelo kwa na olinga na banda yanga kala mingi te yo ko pesa nga date na yo limite oya yo e osa nini e osila nga te vieux en tout cas na prétendre na ko prétendre date na nga ezala jour boy j'ai encore oublié la date après yo bika ba équipe beso tamanga la mo ba décalage ba jour au moins l'équipe fallait ba beta ba beti na bango te ba ni mo ba jour pe ezo le kande ça pe via comme qui prêt ya osala nini ya ko banda tournoi na ye azaki na choix te po ezaki pe makambo ya MPLA makambo parti politique na bango donc azaki na choix te afuta pe camp na ye meka ezala donc nga mone na ngo mabete na mone pete ka yo tela nga libaya o ya lo sala cop na nga pe na sala cop na ngai ozo comprendre na mone na nga te ka yo tela nga libaya mais so nga ka ne loko moko o nga na sepela te et pas vieux na Paolo Tudilu na ka ne loko moko on a regretté lelo o regretté na combat Tudilu oui asala onini et loko moko nga na sepela te za nini tangu nga na beti tournoi na nga et comme na finale bato baloba n'importe quoi na kombo na nga pe na oma Paolo Tudilu na ba jeune msuku na yebi bango te ba benga nga so ba gi kalombo jeune mo boy baoloba kana ba congolais kuna jeune wana zogeye to benga ye aya to solola po to pesa espace parce que mutu lokwa gi kalombo mutu lokwa soki nani junior automatique ba kena benga gi JC po apesa nga espace baza banani po ba pesa mutu lokwa JC dar espace baza batu mais na ba niveau biso to wana ngona bango neti nga niveau ngana nango na bango c'est différent papa quand c'est les 10 je suis un présario premièrement il faut me respecter. Parce que c'est des gens qui déambulent. Voilà, voilà. Bon terme. Merci beaucoup toi Yannick Mavungo. Donc on a Simaya PFA donc bino tout beaucoup dans salon Yannick Mavungo et que ça la bien. O regretaka nini? La regretaka ne loko moko. Moni Paolo Tudilu c'est mon vieux. Donc même madame na ye ayebinga maman Laetitia Tudilu je la salue de loin, Wana mère na nga Paolo Tudilu c'est mon vieux. Aza vieux on a respecta, pe na respectaka, pe na ko respectaka et toujours. Mais na za eloko moko e chokanga na muteme sala nga bien te. Bon. En tout cas c'est la seule chose qu'on a na sepela te pas vieux moi. Ngai na kenda ko senga vieux, te vieux. C'est tournoi na ngapo ye akupa na no ba jour nga na betaka. Samedi, dimanche, lundi, vous comprenez? Et comment ba jour na ye. Ba mardi et sika nga na comme tourner na comme na on finale. Na senga vieux na nga, mon espace na beta finale. Normalement nga na ko senga te. Parce que moi j'ai payé mon argent na stade na louer ndenge ba tutu ba loua et puis je suis citadin angolano. Vous comprenez? Mais tant que vieux, on a grand frère avec beaucoup de respect dans un enfant, et là aussi on a faveur. Vieux pèse un dimanche moko na beta match na ngai. Vieux tu pèse en condition. Pour la tapolo MPLA. Vous comprenez? Na la vidéo, na kumisa mama MPLA, et là ma pété, na ko sala ngo paye mais pas responsable. Un président le roi ngai na ko sala propagande té ya parti moko boye ça que na mona clair. Na boyaka. Na sepela na acte wana te nga bisa avia tuka na moni.
esimba nango te po na ndima teke ya kopia condition wana ko ngana petit na ye ya parler moni bon condition wana na ko gana nango te en vrai dire c'est ça va venir réfléchir na kenda nanga pour ne pas ezala te que oh ba jour via beta ka ye pa ya tsebo ezala ngo te po e makalo ka fata de respect parce que ngana inférieur na ye yango moni na longola langa ba jour wana ni na tuni jour ni via beta raté mardi mercredi jeudi ya beta raté ah ça va na zina nga tourno na ngai na tsela ngango jeudi pour ne pas voir le baka week-end lundi on laisse ça la tête jeudi on laisse ça la marame tourno na ngai ça la plein parce que ngamo na yebi secret au ça la plein na yebi na tsa tourno na jeudi ah wana ça la plein tourno mo te beta ma wana no ça va plein ko le ga ngai ça tourno mo ko te banda ko beta mana congolais ça ne no ça va plein ko ba tourno na ngai j'ai des images les images parlent tourno en JCDA oh na congolais ça la plein est-ce que bina nous dans la zone bien moi j'ai étudié la publicité j'ai fait la communication visuelle na yebi qu'est-ce que publicité na tsaka ba bâche partout tous les quatre coins yebi na ba coin stratégique on a côté ba fiche pour elo na ngeza en ampleur parce que ngamo na artiste publicitaire na sala propagande elo na ngapo elo na ngeza en ampleur JCDA elo ni ne sala to deux raisons o ni ne sala pour tournoi na yo final et bêta maté. Bon, voilà, et là, c'est là que final est bête à mater. Il y a Liboso. Il y a Liboso. Et ça, non, marambo mbongoté. Voilà. Oh, ni ne sala que est bête à mater. Donc, pour nous, il y a incompréhension, na tricage. Incompréhension, il y a équipe, il y a responsable parce que Bazaki influencé quelque part. Ah, yeah. Oui, Bazaki influencé quelque part. David Wembe, Banda Mukile, Banda Tilelo. Et dans le tournoi mon côté, tout championnat mon côté à football et bêta maka les mêmes jours où il y a tournoi na finale équipe avec bêta match le bâté peut ça biso mbongo na bito mona mbongo boy na misu et tika là aux alaté depuis histoire ba les banda c'est la toute première fois que na mona nga na za mutu référence na nga oyo ba héritier voama bazawana ba vient na ngai Nikon Kai le formateur de boss ba vient na nga Weston Chivundu ba Patou Kiama lumière bana lemba ba Alpha Miala Patou Kiama lumière ba vient na nga Jise Mudiabantu Kaskito neto motopamba ba vient na nga noko ba ngosko ba congolais sona mobimba et bi graphique JCDA place ezalaka soki par exemple na liembongo na bino boze la match ça nini e beta ma so sili na présenter bino mbongo to ngana bino to yoka na été so bo kanganga so bo bomanga bo sani bo bomanga devant public wana bazaki na plus de 10 000 personnes bazaki na stade o ba sombi ba billet na bango so JCDA alia mbongo ya batu ebele bongo et puis na tambola très à l'aise et puis ma maison fonctionne tous les jours ils ont ouvert. Vous comprenez? Si vous voyez les gens belé, c'est justifié nini là où il y a des brigands, il y a plusieurs personnes. Oh, bah il même pas qu'est-ce qui est JCDA. Vous comprenez? Est-ce que tu vas tout expliquer tous ces gens là au Bazaki wana? Tu vas leur expliquer? C'est pratiquement impossible. Et on a mutu so ya bambio libanga, mutu so ya salio boya simio na nzoto kwa amona explication mo te claire au peut se convaincre bato na nyonso. Et puis bato ba futaki ba client tout kwanza na bango baso ba la match. So incompréhension le roi qui papa botika bale betama. Est-ce que Raf Liongo gangsta je le sali de loin frère na ngai Raf Liongo gangsta ba bunda basima na nzoto wene héritier voama pona mamba JCDA Raf Liongo est héritier voama tricage yo e uti musika yo yebite ngana alaka na kasenda botika match ça nini ebetama soki mbongo ekopesa mate soki ekopesa ma sima mais botika bale ça nini ebetama qui seconde ga trika aux autres en commonenda eza groupe ya bato ebele basala ba organisation bato balinganga te baze bele ba traître na obi ba traître baze bele ba junior automatique wana ba gazoza ba frère to wana bango to sekana ba ce sont des traîtres vous comprenez muta ozo makambo même ya parler na ngai ndena ba problème na moi si na ngai na mama bana nga ake okoti sona mambo tournoi boza master na nga okoti na foyer ya ami na yo pona mambo tournoi gazoza. Est-ce que ngabi JCDA na ko ça été loko na pas peut-être David Wembe boule to za na biso na yo bien boye on a problème on a foyer na yo alinga na yo na organisation mo to na mo beteli solo ntina ba congolais pour na kitisa ka koluka ka ko kitsa ngai na ko moni ngaba to baluka ko kitsa ngai ba otika ba ko ngate ko nga na teka mayele ngai na teka ni visor na bongsaka ni téléphone mais na kenda Chine so tembe botu na héritier voama ngate mutu na bino ya congolais ngate tu comprends donc
Congolais c'est na bayuma ba ebele. Congolais bayuma ba tale belé na Congolais. Wana wapi? Na Congolais. Bayuma ba ebele na Congolais wana. Na Congolais? Oui. Bayuma ba ebele na Congolais. Po mutu muso ko ta ba o ya yebite. Yuma. Jiseda masolo balabala yoka ke obeta na lisolo okopesa premier 1 million de kwanza. Voilà. Mosilo teke yo moko na nugoto 1 million de kwanza yo kango kana sala. Ozaka no kana 300,000. Na masolo balabala faux. Faux et archi faux. Toyoka na bango 1 million de kwanza. Par rapport ya ba poyo auto zaka na bango ba patrocinador. Le roi patrocinador va réagir ça qui voilà non le baté na solo la David we menga souffrir na tournoi na e bandalité souka la ka bitumba place bato futa 5000 nga fona futa 20000 stade wana ba luango ba 50000 comme na taona nga fo 220000 stade wana ozo comprendre na nyoko mi ba sali ba dona moni nga yango masa nga chabalala et DSMP aye malgré makambu mais aye sanga pénalty Cedar oza soda moi ngati la commission lo wana final pour na soda yango mona lobi ba gazoza ba yuma akoka charge wana te akoki te ya CD ya ki expliquer non ba du solo ya 1 million pour yo elagi 1 million elagi 1 million de kwanza 1 million de kwanza natali ka ba dépense de sali na ndenge ba ndeko menacer biso kuna mambo stade wana mambo belé mbongo na 1 million en tout cas mes frères et kokote parce que total ba dépense de sali boye na fait comprendre ba baninga mais ata 1 million et kokite mais ne fils que 800,000 ata 1 million kokite mais 800,000 kwanza et omonana ba tu ba komi ko lobela trop simbongo botika balesa ni beta so le roi ba le beta mité ba tellement belé. On comprend? Masolo balabala yebi bato basala des ordres po yozala na mbongo te oliende bato mbongo to yende ko to lukande mbongo na tournoi wana te nga uso babina lukambo na tournoi wana se ba yebi nga te po nga sala kopa ba million nga za Michel te na Congolais te na Congolais na bata mbongo ba ali bata lar ba ali mais ba piaker ba Michel ba bazebele bato ba na niveau na nga te ba tale belé. Vous comprenez? David Wembe. Comme les mêmes jours, tellement on a mis embrayé, baté belé, émotionné, yoza yo moko baté belé. Heureusement il y avait la police. S'il y avait pas la police, mais mutusu ba ko boma on peut na terrain na miso bat. Mais au lieu no mbonga batute, mais ba bare ba sali yo mabe point nini, pour na batu ki muté mabe conscience o mutu azana ngo bat ba na ngote. Bazwa mbongo wana pour na kiteti na bango. Yango bazwa mbongo wana 300,000. Jisé dans la masolo balabala ba traiter yo muyibi ba traiter yo ba monio c'est compétent aventurier oyende ko luka mo na Congolais na tournoi ba tunyo so ba traiter yo ba mo wana nyonso okolo ba niveau na bango bon ba tona tuna ko o ba bongo premièrement na nzamba pambola bino boye binga ndete pona ko expliquer bino o Jisé Darali. Jisé Dar c'est un artiste peintre graphiste à part ça un impresario. Jisé Dar ça la cop o azora ba millions. Jisé Dar ça la publicité à l'entreprise. Donc ngana ko ya ko luka mbongo na Congolais c'était dans le loisir parce que j'aime beaucoup na lingane football mingi parce que ça fait ancien joueur. Match betami to gagner Jisé to gagner batma moni to gagner mbongo na biso wapi. So ce que Jisé Dar akimi ngaba panzanga basango babio akimi ake Turquie ake boy neti ngana niveau na ngai passeport na ngaba ba visa internationaux et belé ngaba kimaka na ke Turquie na ekima combien on a kim ba empresa le ba groupe Chalina empresa le ba Cobel et écoute ça ba 15 millions na compte na ba 20 millions ba 25 millions na okima na mbonga ba tout pour ensemble ba peinture au foot ba peintre na okima na ngote na okima na soki 1 million de kwanza début tournoi na yo et bandit de début jusqu'à la fin mais final est bétamité. Voilà. Il y a Paulo Tudilo et bandit de début jusqu'à la fin final est bétamé va remettre bateau enveloppe. Au moins on est ni ne sont pas yo. Bon te so pas maté. Bon, yo tenir cette question, vous ngande la répondre. Bon te parce qu'il y a le bango ba yebi que so panga bon eza bongo o bongo bien réalité na beta maboko. O beta pour tout le maboko. Oui. Oh, c'est mon vieux na nga ya 4 ya mango belé. Même automatique n'a pas tout dit le bazelo te ba porta ni un plus na tout dit le 20 touche. Hein? Ba porta ni un plus na tout dit le 20 touche mais nga la porta un plus na tout dit le 20 touche. Ah ouais. Oui. Oh, moi j'ai travaillé en collaboration avec Toudi le 20 pendant plus de 4 ans. Et non, la collaboration, on a vu que vous avez travaillé à Toudi le. On a travaillé par le Toudi. On a travaillé par le Toudi.
et simba te empresa na ye ebande ko travailler en collaboration na empresa na ngai te ngala ko za travailler eza normal mais pour na ngai eza normal te eza par rapport à vie eza na étape par étape eza na niveau par niveau eza ngé David Ewembe nga na biyo koma travailler à JC Darolinga nga na empresa na ngai je suis impresario siko na futa ka batou j'ai plus de 6 personnes ba travailler awa que je les paye par mois. Na les gars question pardon. Siko ngai siko na tika empresa na nga pona ko empresa na yebaka on va travailler à part le tout dit le vrai ou faux. C'est faux. Na travailler à part le tout. Est-ce que pas le tout ndenge tournoi na ye ekendati na suka ya yo ekendati na suka ti. Ouais. Bon, premièrement, Paul Toudilou, ce n'est que normal à réussir. Non, et non seulement Aigle, un grand, parmi les grands Mboka, Azali, et puis en plus, il y a parti à mon nez, il y a un peu là. Organisation Malamu, organisation Malamu Toboïté, car c'est un peu la paix à pouvoir. Oui, c'était bien organisé. Organisation Malamu, puisque vous. Oui, c'était bien organisé. C'était bien organisé par rapport à nos cas, les Pouyaye, ben, pas la mine de Pouyaye, c'est normal. Oui, il y a votre point. Il faut que la publicité. Kasi yango omoni ba empresa wana ona tiaki wana la ba empresa onga na traiter na bango siko arrivé ba directeur na bango ya marketing bazaki na ba voyage na ba congé bango nyonso esalemi à même moment oui esalemi à même moment na comprenait pété so pezaki nini bon le rôle les alango makambo yaka mais baza ba patrocinateur na proposer bango ba ndimi ba réagir té siko jamais na ko kata tournoi na nga pour bango ba réagir té non. Je dois continuer, il faut ça peut-être de façon peut-être à faire comprendre que non, tu dois forcer pour être grand. Au copier n'aura pas le tout dit. Oui. Au copier n'aura pas le tout dit. Bon, on a peine à copier par le tout dit. On a copié. Oui, à ça peine idole nanga. Donc c'est quelqu'un on a luka ko imiter. Comment on voit ça la réception ça nga. Si c'est dans nos abois, on boule so beta so tourna mususu. Te bonga vela beta tuna musuna beta tuna bona beta tuna te tuna beta te moi final ya tuna jise dane beta matin ne beta matin il faut beta ma oh yo éviter tuna jise dane final beta matin final beta ma même bon on lia déjà oh na expliquer yo moni mbongo na pesa bango ele mbongo na o bango fallait bazwa te bazaki na mbongo na bango ezaki garder fallait bazwa pour ça ba désordre bo panza ba vite ba la police pour ça ba désordre ba yiba ba mbongo o batunanga ba teka ba billet plus de 500 000 ba teka ba billet bo yiba pour ça li désordre mbongo ya bino moko eza zela ka biloko ebela o sanini olia kaka yo moko ti maboko na sani po bimisa biloko ale oziki biloko on tout sopani au perdre rapport pour vous JC Muyibi JC Muyibi ali mbongo ya wenzelo kwa congolais atambola pe partout bana congolais to wana bana ba kibokolo to wana bana ba marakana to wana bango par-ci par-là et puis biro na nga ba yebi si réellement JC ali mbongo batouana est-ce que nga pena atambola na yo bo pena David Ewembe ba bomanga te on dit ma pe bat mo be faut réfléchir ça ka nga sona zaiki na lia mbongo ya batu ya congolais mais na tambola te pour congolais ya partout. Mais tous les bango na bambala kosi tous les bango banini ezaka ke tout dit le royal né na kota te depuis marambo ya ba tournoi na kota te pour moni beta esande mo barando entre yo na te esana ngo barando te mo so ba blo ya kanini ba information tout ko ba musu ba ya kandeni yana ba yuma ba ebele na la vie to na problème te neti nga bandel loti mukile kufa na ko loba mabe ya vie wana te na ko finga vie wana te na ko manquer respecter c'est vraiment un vie à moi donc si ici il y a les gens oyo les loso juste dara yebana baza bato ba participer na carrière artistique na nga Luanda ba Paul Toudil bazali. Vous comprenez? Donc c'est un vieux que je respecte vraiment de tout cœur. Vous comprenez? Mais pour éviter kaka, moi batoussou derrière ba kasenda on a déjà vous comprenez? Ba staff na yé voilà les gens qui déambulent. Vous comprenez? Bon on va ndimut bando ya. Asala boye vieux koyamba été pour nga muna na prendre so na vieux boye ya mo ba déambila neka wana. Maria Paulo, ada Fogène. Qu'on peut se jouer, alors on a présence dans c'est Dieu. Plus on a tout dit le 20 c'est ça la mavée na la mata banzete na kanga banderole bien que on ne fout en là. On sala pas tout dit lo. Nazolo ba ko sala kuna. Mata sala banzete. On sala pas tout dit. Kala vie abenganga atambola la camion juste na gamin qui banderole mo ekatani. Keno mato bongsa. Na démarrer car ti na gamin. Exact que pour na sala rapana yete et la contrat entreprise na nga
na prester service na entreprise na ye donc so ya pesi nga singa juste c'est là sans banderole donc entreprise na nga muteko sala banderole entreprise na nga muteko matisa entreprise na nga muteko sala nyonso donc ya mona ngo kaka na ba site on asaki nde même mane to sala na ba kobel epesa nga mbongo te na osomba ba peinture na mbongo na nga na sala futi ba peinture na nga na mbongo na nga nga na kotika farti bango ba futi nga nde to no travailler na vie no travailler ne bongo Masola balabala tozaki bongo na JCDAR na évité soka zangisi nini comme c'est expliqué nyonso nde bo traiter muyibi bo mingi nde na Luanda bo traiter ye muyibi ayiba mbongo ya organisation ya tournoi na ye moko par rapport au pays ya batache congolaise ndenge ba traiter yo message no pena pour la batache congolaise rolo bana bango bon pour la batache congolaise naza na batu oyo ba yoka mais o ba yebinga ba yebika JC amuyibi taze scroté les gens ont buzo ba congolais pour congolais si batu ya buzo ba trop batu ba pakola ka batu buzo ba mingi ba trop na congolais ce qu'on est mutu lokola Weston Chivundu ayebi valeur ya JC da Weston Chivundu on comprend Rolanda aussi le rôle vient dans Nico Kai le formateur de boss ayebi valeur ya JCDA ayebi que Pecho a moyibité ba parole ka buzo ba pouvoir faire chier pour wenze on est wenze buzo ba moi wenze na bata buzo ya no sa no congolais wana bata mbongo ba ali mais ba yuma ba de belle no congolais wana donc les gens qui déambile on va voir makambo ba trop transformer en haut nga basala nga boye oh jisa nga kimi oh jisa ko lobi bango na yotsa balona oh bo baki jisa kimi jisa ngo ye ba vie na nga ba ve parti mambulu ba bien nga ba conseil beti na nga ko landa batute yo sala makambo na yo ozo comprendre ba vie belé ba jisa mudia bantu ba vie na nga Serge Manzambi dokolo donc ba bete belé ba bien nga ba conseil mais ko loba n'importe quoi ba traiter nga muyibi bon bango bon yeba nga na olonga ba opinion na te mais on nga na yebi ko nga na ko sala mon mieux on nga na bi ke final la bango nanu ebetama te nga na tsa mbongo na nga bientôt en jeu pour bango basani ba beta final la bango bientôt na solo na bango billet au tekamate na tsa mbongo na nga en jeu ata ne fils que 500,000 kwanza pour bango mi balé ba wele bango te na tsa bango ka 500,000 kasi pour ça la 800,000 kwanza na 300,000 bazali ngamo na tsawana na mbongo JCDAR alobi arota soka bala d'accord on a dit que ebele ba se repentir déjà ba se arrependre ba benga nga presque chaque fois oui pas la même morale na yo ebele na congolais ba comme luka ko za même morale na nga ebele na congolais ba ebele ba comprendre réalité que JC n'est pas un escroc ebele bazana ba yebi que ba tricage bango na bango ba swana ba bimisa ba vérité bona yebi ndeni ke mwana maya na mtazana makambo nga ya pale akenda obetsa ngo kuna tie komati kote ya bato ya bangambu mususu yo masolo ya mwana mai na ya pale ya ndinga mambo famille yo bobeta ona wenze na bino est-ce que David Wembe so na merde obeba na meto beti pe mère akepe papa ya na bango ko pona nini ko bimisa mambo ya ndako muninga ko yana na terrain parce que mutamayela ko selo wana yana biso na congolais na ba yuma ba trop comprendre repesa moto no papa nani et moto na pas vient na tonton méga tempête mokonzi ya wolo na congolaise vient na GB concept on va vivre pesa na conseil vient na GB concept ya JC Modiabantu na bosani te vient na Serge Manzambi dokolo Nikon Kai le formateur des boss vient na saluer na musika pesa za héritier voima apprivoiser malgré obeta mabe oyo JCDAR oyebi na linga oka nini te abeta mabe sola fo ya ko sola bongo na ngate ah voilà ya ko sola bongo na ngate donc Alpha Miala masa na gypsy big bro yeyo muto na pesa 300,000 na maboko na compte na sala transférer ça 250,000 na 50,000 na pesa masa na gypsy et puis mettre maboko la ville est calme la ville est tranquille masa na ngai la mettre sentir nzambe tout ba frère na nga Ceres Diabo mwana mère na ngai babi américain le plus célèbre Azada Libanda Ceres Diabo Azada Libanda on faut tout ça là tout quoi za Libanda on prend ba charge ya champion kuma de bino tout Amérique mobimba mettre lourd JCDAR ya bino yeyo azali bientôt masa na nga Chabalala mobali ya pembe kala mingte final na bino ebeta ma signé JCDAR production ngamo na sombela bino ba Varese ya sika sombeli bino ba médaille o ba yiba na terrain coupe ba yiba na terrain na pele bino dans un mbongo na nganje na tsango pour na relaxa bino que je suis bien éduqué je suis quelqu'un oyo a réfléchi ça ko lega batebele
Merci. Question suka na masola balabala jiseda mutu arando na niveau moko ko ndima ko dote okoma ko kota tina makambo ya ba ko sala ba show oza mutarando ko kwa David Wembe bato ebele basalaka bashow wana baza ebele oyo basalaka bashow baza baproducteur te baza baorganisateur ya bafesta ya baaktividade baproducteur te okota na rando na bango point nga okota rando na mutu te bango nde baluka kokota ebele baluka kokota rando na nga okota rando na bango ndeni nga ata producteur naza na bureau mpe na document to ngai na bango nde nakokota rando na moninga nakokota rando na moninga ndeni bango babetaka bawelaka piscine wana ya palanka bawela muta banda idéologie ya piscine c'est moi muta sala combo ya piscine à vip du palanka nga ngam na betisa batu nyo tout parce que baya wana muta mema bango ngai ba petit wana ba petit rani ba petit lutona dio ngam na betisa bango wana ba DJ Fogu masana nga je le salue de loin Tour Eiffel DJ Patron ngam na mema ba tout presque nyo tout basala ba chola bango kuna na piscine dans un homme d'Arankine te ngana nga muta Arankine te bango ba luka libanga babwaka na mbumetela balukaka kosala comparaison na ngati na kima ngo ponga na arranger na bango te balukaka kolukela nga ba problème nga na arranger na bango te oh nga na arranger ba impresario ya batamboko jise da impresario donc malobane asuka ngwana donc merci na batutu ko ba compagnie la bala bien nga Serge Tata Kibokolo patron bon sympa un patron sympa Serge Tata Kibokolo je le salue de loin wana pena vieux ya palais dans un vieux après ça ba conseil belé et puis Frida Mbala Kos abi mikolo biso ngulu ya kapela oli yango wana na Mbala Kos so tala ba art wana toza na Mbala Kos o mona ke jiseda bongo na charge à Luanda na mama pibi ko buana te yaniki mafungwa yebiti yaniki mafungwa le mabange belé mais promotion aussi makaka promotion aussi maté bon ça la promotion trop quoi ce n'est pas sorcier la Luanda non ne peut se maramoter David Wemba la mingi te na ko beta masolo balabala na ko tsa micro na nga e ko tambola o ba bwa jiseda rete ngwana